bandeko basi botika kobebisa nzoto na bino pamba nzoto wana nzambe asali yango mpona mobali oyo akobala yo po ete ezala esengo ya mobali na yo ezali teke asalaki yango po ete koma bakofrefort na bino ya kobombaka babiloko ozali kobebisa nzoto yo mwana moke ya 19 ans olingi kokomisa nzoto na yo madofolo mpona nini vraiment ezali mawa bacongolais surtout bacongolaise bosala attention bato bakosa bino te ezala teke lokola bokomi na mokili mopoto ubie bafrere na bino bozali kosala soki omoni ete ozali ya mbongo te mpona ou bien ozali na bamoyen te mpona kosala bafrere oyo ezali dangereuse tika ndeko tika parce que kokomema o place ya mabe tout d'abord nzoto na yo ya mwasi okomisi yango coffre fort ya kobombaka babiloko et maintenant bakangi soko 45 jours donc obebisi nzoto obebisi lisusu na vie na yo 45 jours oyebi na 45 jours wana kosala oyebi bamakambo boni oyo ekoma te oyo na libanda yango omemelo mpe bagrand problème vraiment ezali mpasi mpe mawa botika bandeko basi otika kokomisa nzoto na bino madofolo ezali malamu te nzoto na bino ezali malamu mingi mpo na lobi lobi ozwi libala ovandi na mobali na yo mobali ya CPA ezali teke lobi lobi obebisi nzoto nsima mobali ale mobali avandi na 1 jour 2 jours 3 jours omoni mobali akomi na bacomportement moko yo moko komolola nzambe na salini nzoka na yo moko obandaka kozwa nzoto na yo ya basi okomisaka yango coffre ya kobombaka babiloko tozali kopangwa mpe mwana ya 19 ans boye ndenge nini akoki deja kobanda koutilisaka nzoto na ye mpona kobombaka babiloko ezali pasi ezali somo mwana ya 19 ans obanda deja kobebisa nzoto na yo boye ebani ndenge nini yango tozali kosenga bacongolaise en tout cas boyeba ndenge nini bokoki ko éviter babiloko ya boye yo moto okesaka kobomba babiloko na nzoto na bino ya basi bokomisi yango coffre fort na bino mpona koevitaka baembuscade non kobebisa nzoto te ndeko mwasi batela nzoto na yo nzoto wana ezali malamu mingi mpona mobali na yo oyo akobala yo ezali eloko oyo nzambe asali yango mpona lokumu ya mobali oyo akobala yo yango nde elongolaka bapapa susi kobebisaka yango pambapamba te lelo ta mobali na yo azali na basusi mingi bayebaka te bakatisaka kaka eloko na nzoto na bango wana ezali kaka non nzambe asali nzoto na bino wana basoki boyebaka te asali yango na makambo ebele ezali na basanse ebele nzoto na bino yango nde epesaka biso bapapa esengo mpe yango mpe elongolaka biso susi soki tozali na susi mpe yango mpe ekitisaka biso motema na makambo ebele okomona ata probleme ezalaki na ndako biso mibali tozali likolo ntango okomaka na moma moko boye yango nde mutu ezongisaka biso na esika na biso mibali place tozalaka alors pourquoi kobebisa yango kokomisa yango coffre fort non tosengi na bino bandeko basi boyebana kobatela yango ezali babiloko oyo ya biso bapapa ezali babiloko ya kokende kokomisa yango coffre fort te kokomisa ezali te kokomisi yango madofolo nsima lobi lobi koluka libala mobali ya kokuta boye nyonso te komi deja ya kobeba ale nsima obandi koloba nini wa mobali azolinga ngai te mpo azokende koluka basi libanda non batela yango kotika babiloko ya pambapamba oyo ya kozwaka babiloko ya kokosakosaka na kati po ete ezali pasi mingi po ete biso toyebi ete meme mwasi soki alingi abota okomona eza kosenga anesthésie ya makasi ntango mpo bima bimisa ye mwana bani mais eza kokotisa biloko osala anesthésie na age ya 19 ans c'est que ozali mpenza makasi oza spécialiste mama yango tosengi ete na bandeko basi botika ezali malamu te bozali kobebisa nzoto na bino saka ebomi yeba oyo tozalaki na yango yamba nazali conseil oyo topesi na bandeko basi bosala attention surtout soki omoni mutu na Facebook azali kopesa yango conseil oyaka kotalanga obie na olanda zwa mbongo bimisa yango na kati ya kidiyebikila boya kondima te mbala moko mpe soki ozali mayele ende kofunda ye na la police parce que nzoto na bino ya basi ezali nzoto ya kobebisa te parce que lobi soki obebisi nzoto wana yo moko nde okoregrete mpo libala nde ekozala ya mutu mosusu nde ekozala nde ya yo yango oyo tozalaki na yango wana tosuki wana mpona lelo bandeko basi bozala mayele bobatela nzoto na bino bien nzambe asalaki bakidi ebikila na bino ezali teke mpona bozwaka yango bokotisaka babiloko kuna na kati non asalaki yango mpo ete bobatela yango malamu mpo ete ezala mpona esengo ya mibali oyo bokobala lobi kasi soki bobandi kozwa babiloko ozwi marto okotisi ozwi ebende okotisi ozwi okotisi yebaka ete ozali kobebisa yango ntango lobi oyo kozwa libala mobali akomi komona nyonso te okomi nango kaka endenge eloba biso na alma awa bakute wana nde ezali susu esengo te oyo tozalaki yango yango wana na bandi bolandi biso mpe bozala kaka bisika bozwami soki banouvelle eye tokopesa bino basango topesi basango oyo yango mpo ntango mosusu bakoloba ete mais ndenge nini bamoni kaka information na Facebook bazwi bapesi yango non topesi yango parce que toyebi ezali na bacongolais mosusu oyo bango balingaka kotanga te balingaka ntango mosusu bamoni information poso bamoni déjà information eza bakomi yango na ndenge ya lecture donc balingaka kotanga te bango balinga nde bainformation oyo baza koyoka boye yango wana topesi yango mpo ete na bacongolais oyo bazalaka ta te balingaka mingi kotanga te bameme bayoka yango bayeba likambo nini esalami mpe baprendre conscience bayeba ete babebisa banzoto na bango te mpona makambo oyo ya bozoba mpe ya pambapamba soki wana mpona lelo merci na baoyo balandi biso bozalaka bisika bozwami soki tozwi basango nde tokopesa na bino merci.
bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto jumel bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.jumelmine.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini